terre promise eza nini ezali démocratie à solo na départ ya bato trompette de Jéricho ba mur à Jéricho ekwea ba sanctions ezokwea belebele mur à Jéricho ngo ezokwea na bimisa tandambo po mobimba te po mobimba ekozala solo mingi na rassemblement el olengankoi tous a commencé par lui-même olengankoi tonga to sima na bilamba pas de troisième mandat pas de référendum élection en décembre 2017 donc vie expert moko et ça a valeur presque à vie à 3 millions de Congolais. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci infiniment pour votre attention soutenue que vous accordez à cette très belle émission sociopolitique dénommée Retrouvailles. Au jour d'aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Josué Daniel Mwananteba. Et bonjour Monsieur Daniel. Tostali Constant Moko, ces derniers temps, Bazobengo Josué. Pourquoi Josué? Bon, il y a un concept, hein? Namesanara Koloba, Natango Kala. Que tu as deux seuls vrais leaders de l'opposition, Papa Etienne Tshisekedi, Nanga Moko. Ils ont qui marketing Nanga Nazarosala. Et il se passe que Tango Kondo Tshisekedi, Asile Kokufa, Bate Belé Bazala qui est un peu perturbé, traumatisé. Il faut reconnaître que Bami Kolo Aliboso et Landaki. Batu bazala qui vraiment na désarroi, na désespoir moko boye, na bobangi mingi. Est-ce que Ekosimba, est-ce que yangone na ngongana na eko se rappeler que babengaka Tshisekedi Moïse. Na salaka pebe mission o na lobelaka yango. Ebele babengaka ngai ndoki, baso babengi ngai très mususu motema mabe o boye na lobaka na bango. Toza babantu. Naba Congo, bano bapesaka comme à Mampasi. Très souvent, elandaka. Naba Swahili, bato lokola babengaka ba mukosamali, donc c'est-à-dire mutu azanga na ye bozui. Kombo elandaka. To mona kuto bapesi mutu kombo andoi. Neti ngabo e Daniel na pesi mona nanga kombo Daniel o mona ke mwana kombo landa bizaleli nangai. Ndina lobi bongo kombo ya muneno bapesi Tshisekedi ya Moïse wana. Tango bapesa ke batuna kite. Moïse, oui, abimisaki peuple ya Congo na Égypte o ezalaki dictature ya Mobutu. C'est-à-dire kobimana biso na Égypte na Congo ezalaki kolongola bobangi, ko signer eyoma. Mais comment il en dit? Na lobaki na batu. Bo pesi comme Moïse. Ngai nazara croyant en Dieu et en notre tradition. Tango tolobi Moïse tozo lokaye parce que Moïse asila ki komona terre promise. Tango sikoyo ye moko Tshisekedi asili kowa. Bato belé bayeba ki kaka ke Papa Etienne Tshisekedi ata 30 secondes, ata 1 minute, ata 2 jours avant kufa akovanda kana kiti ya bokonzi. Mais ngai na kondima na ngai pe na koyeba na ngama muke. Naebaki ke mission oyo ye ayaki kosale la biso ezalaki déjà munene mingi tali kutu makamba ba poste wana te wana eza biloko muke bato bakokanisa ke a raté non oya moni mais à vivre koleka na ba président asali makamba koleka na ba président yona lobaki awa Moïse ko akufi a komisi akokisi mission na yo nzamba pesa ki ye mais mission esali ke amoni terre promise eza nini ezali démocratie à solo na départ ya bato nde terre promise na biso na minito onga na lobi Tshisekedi akufaki tango na lobaki ke nazali Josué ezalaki te komikumisa to komata bapeka ezalaki nde ko faire comprendre message na ba congolais que espoir il faut ezala il y a moyen kaka to koma na terre promise lelo na mibengaka sous Josué te naza Josué Daniel Mwananteba eza kombo na poni komo nanga mais makanisi nangai e bongwani mamuke pour nae ko comprendre que il faut to boya dorénavant koluka ko komisa mutu moko plus important que population. Il faut to boya ko komisa mutu moko important na pas koloba ke yende l'homme présidentiel sans yé et ko simbate to sala que erreur un moment en pensant que sans Tshisekedi opposition ko kufa mais na lobaka ngo opposition et ko kufa te to ko continuer mais to ko tambola selon esprit na ye ya onde lelo naza na posate
babenganga Josué mabe ezate mais batia maikanisi na bango pe mayele na bango espoir na bango nyonso pas Josué te po na kokoma siko soki ngai te makambo kosimba te on a lobby ngai Daniel Monateba naza Josué Hervé Moulumba pe il faut azala Josué bas congolais nyonso il faut bazala ba Josué po babetisa trompette de Jéricho ba mur à Jéricho ekwea ba sanction zo ko ebele belé mur à Jéricho ngondo ezokwea et tirer ka to kota to kangango to mona terre promise balobi Félix Tshisekedi atikali syndicat de Kolo Moïse Katumbi mais balobi pe bango apparemment na bango moko aza Josué pardon bon déjà tant autant Moïse Katumbi aza Moïse Katumbi donc logiquement Josué na épée fois là ce qui te kotika na logique il y a un homme providentiel mais nga on a ebi Moïse Katumbi ils a comme on a baptisé mais comme l'andaka est-ce que comment la terre promise na ebité ce qui va lobby qui na kat na bango Josué azali mais na robeta maboko ça veut dire que bah Josué bah comme déjà ko bimebele na oti ko biso que espoir na nga ezali que congolais nyon soit comme Josué le col informé nga que kat na bango Josué déjà azali eh bien ezese ngoma kasi pona ngai tokowela komote tokowela pe combattre mutu na mutu azala ne important na place oyo ko bunda pona objectif moko mboke bonga mboke kende liboso tomonaki osigné qui accord ya OIA le 18 et le 31 décembre signé lisusu accord ya Saint-Sylvestre mais tomoni yo na gouvernement mon côté même ya badi bangato pe ya Chibala tozoyeba te position na yo ezali wapi et baloli sumbeli na bapota ya bato ebele o bazaki na bolingo na ngai mingi pe na kondima na ngai mingi o lelo bamona ngai lokola mutu moko sala bango mabe mais na sala bango mabe te na ko expliquer nazalaki na rassemblement nasi na bandaki koloba mwa mike na bayo bazalaki na maele ya kososola bazongela ba émission na nga misatu mine ya avant na longa na rassemblement bako comprendre nini naza koloba na kati ngai naza cofondateur ya rassemblement nazalaki parmi les meilleurs communicateurs ya rassemblement owe balobaka ata Barabas oyo mokili mobimba ebi lelo à travers bible ke moyibi amiyibi soki olandi via Barabas eza quand même atana ndeko moko to camarade moko Barabas asalisa nga lelo na koy mutu mabe pour na signer accord ya Union africaine nazo comprendre na ngai ba émotion à batou mais on ne peut pas me juger sur un acte oyo pe na loba que na trahi rassemblement te na précédé bango et na loba qui peut des sous que vous connaîtrez la vérité vous affranchira na lembi ko fingama na bombaka ebele parce que nazama mobile et puis na politique et sénérité au bana koloba nyonso mais lelo quand même je pense qu'opportunité mon ani nabim satandam pour mobimba te pour mobimba kozala solo mingi ngai na rassemblement communicateur to uti Genval après 2 semaines réunion na siège à IDPS avec tous ceux que vous voyez aujourd'hui au Bakoti Lelo na rassemblement El Olengankoi tous à commencer par lui-même Olengankoi tongato sima na bilamba Ingele Ifoto était là Bruno Chibala était là Docteur Boissa Madame Koudoura Martin Fayoulou était là Bakoti Bisso avec les Gabins, Chitea et consorts. Naveboka. Oya MPP à Diomi. Babaluki Bakiti. Olengankoi, Chibala, Lutundula, Fayoulou, Ingele Photo et il y avait un 6e la Jobé le nom. Moutousoki a alternance pour la République, AR. Batadeli c'est ça. Comme Atabamati Boé, discours. Oyo tokene ko na Genval, ezama comment on a quitté. Cette fois-ci, il faut que tu aies parmi biso ba traite bazana pour pouvoir amalo eza biso faut ko écarter ba na sidika. Penatuni mais monsieur Chibala, makam tokene na Genval. Ezala kinde ya kobundela mboka tokoma na décembre Kabila kende alternance tout ça ou bien ezane makam nazoka ekomi ya likambo ya ko garder pouvoir autoraté en côté. Et bien ça mobulu moko
pour finir, et comme il presque injure. Penalobaka na ba misusu bozo kata sonité. 2 semaines avant Genval, vous passez sur les télévisions ici insulter Tshisekedi. Moi, en 2011, Ngaina Dio Mindeto Zwaka, les seuls Dio Ngidongala et Daniel Monateba et Papa Etienne a reconnu ça. On était les seuls à avoir le courage, proclamation de lobby, comme le Canada TV pour dire que c'est Tshisekedi qui a gagné. Qui se manifestait? Nasidika qui? Na Télémi, na Banyo Kita, Chiba la Koutou, Bruno, Alaninga, non, Daniel, mon jeune frère, je t'aime beaucoup, Kosa la Boité, Zonga Kaka, parce que il faut assister en tant qu'Aléa Tshisekedi, le président a insisté, toi, Sosia Kayo, na makamunyo sur UDPS et Obana Kosala. Le président a insisté. Mais entre-temps, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, depuis Totaki Genval, proximité en Ghana président, Kolobanangaï, Baïbake Tipoyo, akobana kokende ko ayebisaka vie makamu zo ne ayebisaka nanga vie makamu te surtout kuta na vie to so makamu na biso ba souvenir rappelanga ba souvenir rebelle na papa na ngai mais le simple fait ya kokuta na nebo ekomi danger ba verrouiller ngai combat bandi aujourd'hui tout cela et quand ça s'est passé n'hésite à quitter Félix Ayakin abenganga tokutana na Félix pas seul il y avait des témoins na hôtel Memling. Mais je préfère me taire. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Daniel, regarde-moi. Ne t'occupe pas de ces gens-là. Si les gens t'attaquent et tout ça, ne fais pas attention. Regarde-moi. Parce que toi et moi, nous devrons faire des grandes choses pour ce pays. J'ai confiance en toi et c'est le plus important. Nabi grand frère, je choisis de te faire confiance. S'il regarde ça, à comprendre qu'il y a un côté, j'ai très mal. Mais un monstre était que Daniel Monaté va traître. Non, je ne suis pas fou. Mais qu'est-ce que je n'ai pas subi dans ce pays? Qu'est-ce que je ne continue pas à subir dans ce pays? Oh, Nazo le barbarisme est bon Nazwaka. Pour quel intérêt? Ne cocotte pas gouvernement aventureux. Pour carrière koufa. Non, il y a des choses en dessous de ça. Oh, moi na l'obagnon c'est ça témoté mais ça kozoka na lembi ko fingama. Félix m'avait dit et je lui ai dit. Faire semblant avec ces gens-là, ce n'est pas la peine, Félix. Je suis entier. A eza A, B eza B. Noir eza noir, pembe eza pembe. Il faut se débarrasser de ces gens quand il est parce que ce sont des dangereux. Non, Daniel, on sait. Mutu moko kutu tozaki na yoana. Oncle nanga Elias. Na rotanga comme ma famille te mako se reconnaître. Aïe Félix, je connais très bien Olengankoy pour avoir travaillé avec lui. C'est un félin. Mais c'est un animal politique. Faites attention. Faites attention. Nassima, Tozongi, Nazongi Nanga Bureau Nangai. Vraiment, mon thème au Kitabi, comme Félix a compris, c'est bon. Toeko Koutana, après 3 semaines, parce que rien ne changeait. Commission mixte UDPS, Parti Socialiste. Ngai Naba cadre Nangai, Yé Naba cadre Nangai. Na siège à UDPS, un matin. Tosololi ayebi tosolaki avec profondeur na yaki na mémoire ba analyse on a salaki ya makamu nyoso ndenge zo le kalelo. J'avais déjà prévu ça, c'est sur papier. Mais moi Zali. Mais comment non, ne fais pas attention. Mais je fais pas attention mais en attendant je ne comprends pas ce qui se passe là. Comment je n'arrive pas à voir le vieux? Oh, mais ça m'est pas encore rappelé. Mais comment on m'a fait écrire même une lettre 4 fois. Oh non, on va régler ça. Ça n'a jamais été réglé. Jusqu'au moment où on m'a dit non, tika no reforcé te. Bah comme on est dangereux pour pas oublier que yo comme on ne peut taka, makamusu est pas vieux. Ngana zana tante ko n'arrive pas papa Etienne à son âge, na me meleka ba makamu na mutu, au fulana sala ki boy. S'il y a des choses à régler, on devait être capable de les régler seul. Et pour finir, dialogue on est salemi, il y a une africaine. Bon mon ngelo ngingate. J'ai signé l'accord. Pourquoi? En tant que politique, na komi na point oyo déjà ya ba forum et komi ba bengana bango na bango. Na bato ku bazo lingata liwa na ngai. Bazo yamba bango na mbango. Na bato ngamo nazo signaler mais bato aboye vraiment même na ba makamususu. Il faut voir quand même mitu et salaka. Bon ba nozaka bato pona ba kombo mais ce sont des dangereux, rien. Na komi na point oyo par indiscrétion ne quoi prendre et pas ba moupé était
forum moko ezo se préparer et c'est là qui quand même aux alapo tous en a besoin mutuna ok n'est pas nangam pas boya bato rassemblement mais neni na qui boye non Daniel toi tu suis ces histoires des ragots c'est faux il y a pas de négociation avec Kabila non cette fois-ci on va le chasser Nathalie a dit ah mais bah mon pépé kolata ba kanjo so ba soutane comme si on ba sube comment ba na kosaka boye na lekisi après 4 jours na kutani na mikondi na bango ba mupe indiscrétion kaka oui c'est pour bientôt on pense que dans moins de 2 mois ça démarre oh na zongi subo mais nini kuna balobi nanga que ça va démarrer mais moi je veux y être hein. Pour ezaba forum moko oyo en tant que politique c'est une vitrine et puis c'est un moyen pour prouver valeur nanga à travers ba idée nanga ba proposition nanga. Il faut nazala mais Daniel si ça devait arriver tu ne peux pas manquer mais c'est faux. Et pas baby nazongi c'est pas mais c'est faux comment to kutana na bango kutu lobby. On avait réunion de 9h à 11h. Pour na ba préparatif ne suivez pas ce cinéma. Et comme que na tout naka badba comme ko kimangai même na téléphone okoya boy badba ko talo na misute na comprendre que awa maso elingo longo na libongo ngana kotika na mokili na vandi na raisonner raisonnement na réflexion na en tout cas boni misangai peut-être yangonde et me meninga makamunyo so na kolbate que c'est erreur pour na regretter ka ba acte na posarate na regretté pourquoi na signé accord wana pour et comme singa bisika na ngana koma yango na lobaki signer l'accord du 18 octobre c'est une décision plus stratégique que politique c'est-à-dire quoi rassemblement balingi be carte ngai opposition signataire kuna bazoluka batu po baya pour ko renforcer bango ngana tali na ko renforcer bango te basema comme na bango buzo ba gouvernement badi bangana basala mengana zoluka nini na se na signé accord. À partir de là, je me retrouve dans l'opposition signataire et c'est ce qui m'a permis de participer à dialogue à 5 ans. Ce qui batubaza na matoi, Thomas Yele a kososola, bah on se rend compte. RK kana signé qui déclaration ana il y a accord il y a 5 ans. Dans le baginin. Je suis signataire de l'accord du 18 octobre que j'ai signé. Mais il s'avère que la classe politique elle-même s'est entendue pour qu'un accord qui réunirait tout le monde soit signé. Accord en Onini, il y a 5 ans. C'est-à-dire que Erto signé accord à 5 ans. Accord à 5 ans est bomi. Accord est le 18 octobre. Donc je ne me considère plus lié par l'accord du 18 octobre. L'accord du 18 octobre est mort. Moi, j'ai signé l'accord de la 5 ans qui est vivant. Pourquoi voulez-vous me garder, moi, parmi les morts? Batout kaka, bazo comprendre. J'ai compris. Bapote les gars makasi. Yangone na lapi. Et na juré les lots. Na yeko comprendre que tant on a la politique. Erreur nanga moné nezaki ya ko ça la politique selon nga. Mais nazala ki conscienté. Ya bateau yo balanda ngai na sima ya caméra. Na ba image TV internet on y nazolo bananga tozaka ceux qui 5 personnes sur 6 personnes na bureau mais bateau ba Rolanda ba plus de 1 million peut-être. J'avais oublié ces gens-là en me disant que ah ba ko comprendre kaka puisque nazo sala nanga mabete nzokande ba comprendre été et comme ma finga j'en souffre hein? Mais na ko tika comment nanga te oya monique très très wana zoko sabiso yekaka oya monique a muto alobi moi bien to pese sous moi confiance yekaka mais ngai na ko changer comment nanga été pour na makanisi ya batu ça me fait mal en tant qu'être humain. Je viens de comprendre niveau nini na blessa ki batu batu belé ba finga ka ngai na ba politique au CD ba liberté plus ba canal kin et consort. Je sais en lisant ces gens-là, je comprends que eza bateau bazana bolingo nanga ebele o bazana confiance nanga pe foi ba moni ko me muto yo pas lui. Oyi ba inaka makasi kaka eloko balinga makasi. Ko ina na bango makasi ne na comprendre que balinga makasi. Na kosenga bango vraiment du fond du cœur bolimbisi. Non pas pour na acte na posa qui pour na lobby yango bien yango nazo regretter yango te parce que c'était ma stratégie pour na comme anesi ko nazali.
Mais na sengi bango bolimbi si pop na ba poto na tiaki bango na motema sans le vouloir, sans le savoir. Je ne voulais pas vous blesser. C'est arrivé sans que je sache, sans que je ne veuille. Bon, et c'est commis. Est-ce que na minito yo bokoloba soki monante bazata na 2%, il y a effort à ko mema pour Congo comme ici ka bino bolingi bokomisa Congo. Boko bomangai, boko bakanga de cruz. Natika musalo yo. Non, chacun est important dans la kenae. Bondi ma importance nangai, bo pe sangai chance parce que mi tema na bino ko kangape. Eza bondoki. Tant que vous avez vos cœurs emplis de haine envers moi, n'a ko ressentir en ope ponaza croyant. Na rosenga na bino vraiment oya lo baraka sambelaka asalela lo sambonae. Oya lo baraka asambelaka te. Bon, asalela ta conseil ba botinae. Oyo pe abotama ba papa na maman ba kufa nana kokisi mbula moko te asalela ta conseil ba papa ba voisin. O bazako pesa bana la bango ya zako yoka na lito ya moyibi. Vraiment, pardonnez-moi. C'est très compliqué pour un homme politique de mon rang de faire ce que je suis en train de faire. La politique, politicien, assez pardon. Bon, moi je suis politicien, oui. Mais on s'est rappelé qu'avant d'être la politicien, on a être humain, on a mutu. Bolimbi sangai. Na ba pota on a zokisibino sans que naïba. Vraiment, ils très profond. Je pense que Bato Balandi, Bako tirer conséquence par rapport à Makambo, M. Daniel Monante Baouti Koloba. Mais M. Daniel, toujours qu'il est vers 55e anniversaire, il y a indépendance, il y a un beau cannabiso. Mais Tilelo, Bino Nabino Ba Congolais, Bozo Koko se mettre d'accord. Le président Kabila a organisé une élection, Bozo Mona Keye, Naye Boroyo Kamala Mute, beaucoup de sengele ba sanction. Est-ce que le comportement, il y a le lenge wana eza malamu Tilelo Mondela apé Sarabino pouvoir. Congo est très indépendant. Pourquoi Congo est très indépendant? Pour indépendance à Congo, les indépendances pesami na Mindele en 1960. Et ko pesa malisusu na Mindele en 1965. Et ko pesa masu na Mindele en 1997. Et pesami pardon lisusu na Mindele en 2006 avec ces fameuses élections. 2011 et pesami na Mindele parce que muto bimaka eza muto gagné kité. Tu es bien obisonyos. Toko comme indépendant mukolo biso moko peuple congolais toko mi pesa indépendance. Question zo komi tunasko toko mi pesa indépendance ndenge nini. Toko mi pesa indépendance mukolo toko boya kondima l'indimamable. Oye sengeli te moto ndima il faut pas kondima. Oye sengeli moto boya faut ko boya. Pe oye sengeli moto sala. Il faut ko sala na courage ya ko sala yango. Nde mukolo toko zo indépendance. En dehors de ça, maintenant on a un combat que l'indépendance tous les ans militaire. Pour ton yongami d'abord niveau de 60 à nos jours, on ne passe comment à niveau de 60 à nos jours. Ata ba rébellion to ka ba mulele ba kufa niveau ba kufi l'autre. Mais bon, n'habite ce to benga aide. Mais makambo yo ya obazo attaquer nango bato akabilo neti tambo mambana. Eza makambo sali na 98 hein. 19 ans après nde babani ko landela ba sanction. Na ba procès. Mais depuis 97 et belé bazana bazu ba sanction na bazala kaka. Tozui déjà plus de 6 millions et demi ou 7 millions de morts. Tout le monde est si ka sanction ya te. Ba bomi des experts, paf bas sanction comme au Koya. C'est-à-dire que n'a pas calcul. N'a comprendre que deux experts mbalamoko bas sanction 6 millions de morts tos élites des experts bakufa des bas sanction. Donc vie expert moko et ça a valeur presque à vie à 3 millions à congolais. Te on les a aidé. Balingi ba se débarrasser na batu na bango pour bazana bango les sous besoin te. Mais nga on a ebi tokobeta maboko pona nini po biso pe toza na besoin na bangote mais soki bakei mindela bakotika biso kimiate e ko sengela kaka congolais azwa destin na maboko sinon bakabila oyo bako bakisama il y aura que ça bako longola Joseph Kabila lelo po batia Joseph Kabila na komo mususu na guna bango
na minute tozomona na combat politique nani azana ba mindele monateba zo bunda sur terrain ata ba betinga lisasi na lokolo to na motema mindele ba koyate mais ezana ba politicien oyo monde lika mindele ba telemi c'est-à-dire que bango ne mindele bazana bango besoin ba biso te biso tozo bunda na ba moyen na biso mundele asala ka makasi na intérêt ya ba mboka na ye na bandeko na ye toye kolande ko sala makasi biso pe batu moindo na intérêt ya mboka na biso na bandeko na biso clé à réussite ya développement ya mboka na biso ezaka yango wana. Daniel tozonga na o etali yo moko okoti na stratégie moko Congo d'abord Congo en marche tolingi toyebo limbolela biso bien soki elingi kolakisa nini. Le Congo d'abord, le Congo en marche, eza composante, eza mouvement. Oyo tolingi to tient en avant. Et si koyo bato ba wana ko adhérer à titre personnel. Pour ezala tek, eza parti politique te. Eza mouvement kaka oyo tozana ambition, peut tozana conviction, na vision. Oyo toi ko se sentir na vision na ayanaye. Vision eza très simple. Pas de troisième mandat. Pas de référendum, élection en décembre 2017. Ça, c'est la vision globale. Mais vision précise des Anini. Accepter, être prêt à se mettre debout quand il le faudra pour se réapproprier destin Abisso. Être prêt à se mettre debout quand il faudra pour dire non ensemble à toute dérive totalitaire ou à toute dérive dictatoriale. Et si quand on a une dictature, c'est une totele melango tolobano et puis toyeba ko sangana toluka ensemble stratégie nini oyo il faut to mettre en place ikoyo pour tosilana na bato bazako kamba biso nanko parce que ba stratégie nyonso akala ville morte et marche boy oh boy rien n'a réussi bato alba ah ville morte trop et simbaki oui mais est-ce que vraiment ngai na âge na ngai na ko investir dans ville morte si la rabat ba vanda na ba palais. Est-ce que tant que ville morte simbi toza si que batu nyonso ba vanda ndako za po bandimi biso te ebele ba vanda pe ndako po ba bangi na bango ko bima ba beta bango ebele ba vanda bandako ba monike ah lelo kutu lobi pe na za na copte ko sima na ngote na vanda na ngai. Non, il faut se mettre debout. On ne se met pas debout en restant à la maison. Ba stratégie nyonso akalana moi je considère que ça n'a pas porté des fruits nécessaires. Pour ce que ça ba stratégie à malamu mais normalement il fallait Kima, Mobutu a kimité. Kabila le père fallait Kima a kimité. Les fils que nous n'en parlons pas, il ne fallait Kima Kala a kimité. Bon, ça la stratégie peut passer et c'est toujours la même chose. Quand on a opposant Morobo, chef de parti Morobo, leader Morobo, Moukolango comme par hasard, il y a un bakangana. Jour Morobo, ça l'action. Message est encerclé au siège, encerclé à la maison. Bandengwana baza 3, 4, 5. Bamsusu bango ka ndeso ba bimi bomona na suka mbila kwelié bakenaï tu veux comprendre que ça bamsuku tu balia ka cop na mbila moins 500 boya ko longola ngana pour talakaka. Alors je dis moi je ne veux plus suivre ce chemin là de tous ces pseudo opposants ou leaders politiques oyo bazo exceller kaka na ba méthode akala. Non, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. On a essayé de le faire pendant longtemps et le pays se retrouve là où il se retrouve. Il faut to lukaba méthode asika. Pacifique toujours. Mais Krishna Lobaki, tais-toi si tu veux te faire entendre. Donc même dans le silence, peu pacifisme nabiso, tu peux obtenir des résultats où il quand même violence à quoi même. Gandhi, Abouka Bandora Batute, Abeta Mindelete, avant Nagana Mabela Bito Rolongate. Charles de Comé, on y a terminé la balabala. Bakwa ko landa bino baba na robeta bino massas bonacé. D'accord, to fan na sebiso nyonso 1 million de personnes. Ataba beti biso massas sen. To kufa biso nyonso te. Il faut qu'on essaie de réfléchir, mais sans haine. Pour un autre développé contre Joseph Kabila, il faut comprendre que l'économie est bisomo. Ngai na ko vanda ko vivre prisonnier à haine wanate. Parce qu'à un moment ils ont aveuglé na ngai na zozanga na raisonnement. Il faut le mettre à part, c'est du passé. Mettre en tête que yaye c'est silaki. Bon biso ba to photos kamambo ka to sa neni. Je crois qu'il faut tous façon à s'y réfléchir et puis tout se passera bien. Mais on a ébi bisika to uti ndeza musika bisika to zo kende komi pene. Alors tant que to koma pene objectif nde mi kakata ne koya ndenge na ndenge to lembate bon so bo lemba bino kaka ngai na ko lembate
donc dictature ezongi kokanga ba opposant ko réviser ba constitution. Est-ce que le loyo ceux qui bino bo accéder na pouvoir parce que le but beaucoup mi pembeni, est-ce que bozali na projet de société oyo kozala différent na oyo Joseph Kabila a appliqué tilelo ba parti nyonso zo mon enfant ebele ba projet de société za nango hein. Mais dans le projet de société na ebele ko mona na nandimite kezami baleto misato eleki manifeste de l'Ancele ouais Mobutu souka na projet de société mais application nango ezaki mabe ya wana memi biso na makambo koza na projet de société ngolo ba côté zane na capacité à faire appliquer en gros. Biso na parti socialiste. Toza na projet de société. Yamakasi au Togoran public. Je pense que semaine prochaine, tant que tozo lancer mouvement, na yango projet de société Yamakasi. Oyo kozala condenser na vision na biso to bengi yango objectif 60. Mais beau permettre que na kota mingi na mozindote ba to ba ko découvrir. Mais na kati ya objectif 60 on a projet de société na biso. Essentiel il y a programme na biso ezane ko kanga batu, c'est-à-dire justice et ça là tozolinga biso na bayi parti socialiste tolobaka ke socle ya RDC o RDC a kovandela il faut la justice ba cours et tribunaux yo et ça la malamu pour que la justice soit rendue de la bonne manière. Or sur le biga nengwana on comprend que ba juge belé na ba magistrat ba okota pour ata o menacer bango songo ah o ko meka bakangiye basi ba elinga mongo basi mbaka mikolo nyonso ba kotika te ba ko kanga bango ebele. On mettrait une nouvelle génération de juges et de magistrats oyo soki basali erreur et qu'on a dû peut-être na inexpérience mais qu'on a dû te na corruption. Justice sociale, c'est-à-dire quoi? Juste répartition ya bozui. Beaucoup ici, mea fulani, batoupe ba bénéficier na mea wana. Je sais que ba comportement est belé zawa. Et qu'on change na ba séminaire te, na ba colloque, ba réunion. Logiquement, il fallait changer na fimbo ya makasi, mais sur beti fimbo, droit de l'homme. Ba kulu noyo, ba ko sila na tamuke. Et là, quand il sera en prison facile, pour baby qui attend ni ba foot à moi 200 300 ba ko bima. Pe to mona rango ba kangé vendredi, mardi azana balabala. Et puis azongi ko nargué na ba famille ba to ba kataki loboko. Pe famille na ba zo banga ta ko bengele mbila po ba ko boma bango. Mais quand il y aura des prisons de haute sécurité, au kulu no sali ba aventure na ba zio penza malukuku na pa au koti na kati ba ko laisse au felete. Au sala musala ba ko peso formation à mabaya. Kuna ekozala polia, il faut gagner damas na ona musala. Salaire na yone bono somelo damas bono lia kuna. Et quand tu es condamné à mort, c'est à mort. Toza kutu na idée nanu. Ya kosenga moratoire pour na peine de mort wana. Mais tozo réfléchir nanu parce que ce n'est pas possible. Et sengeli ba méthode moko nanu ya makasi pour batu ba lapa kongo kozonga na rei na minute akotanga. Ngai na bangela rangote. Le plus grand problème, c'est que ce régime ici doit partir d'abord. Parce qu'avec les gens qui nous gouvernent, sanction et cause à la raté. Baloba Bisso finit la récréation. Baloba Nabisso, les portes de la prison sont grandement ouvertes. Bon, côté on a pu, il faut reconnaître quand même que les portes de la prison sont vraiment grandement ouvertes. Sauf qu'elles sont grandement ouvertes pour ceux qui sortent. Et pas pour ceux qui entrent. Non, tu as besoin de faire pour battre kotaka. Et non pas battre bima bima. Le roi tozo mone comme bima. Grandement ouverte et même besoin d'insécurité. C'est grave. Une année après, bilan et rassemblement et ça m'a bémakasi parce que bokabwani et pesami na sima ya liwa ya Etienne Tshisekedi et bozo ebate ke bozo fingisa kombo ya Etienne Tshisekedi. Parce qu'il y a des gens qui ont des sabino. Ça dépend de quel point de vue. Au moment où ils sont colonel comme Pola, il faut opérer un bango pour Bika. Mais dans l'opération, il y a un niveau à genoux. C'est vrai qu'on retire la canne à Beki. Mais le bilan opération est un échec. L'opération a réussi. Mais on t'a coupé la jambe. Nous avons un rassemblement.
ngai na komitia na groupe ya bato balongolaki te, na groupe ya bato bakabwanaki te. Non, ngai na longwaki pour les raisons que je viens de dénoncer. Mais au fond, na ba batikali ebele, na ba balongwe pe ebele, baza combien au baza na même esprit na ngai, esprit wana ya rassemblement te, esprit ya combat ya solo. Kofingisa Papa Etienne, je ne pense pas. Nalingana faire comprendre les bateaux. On m'a dit que les politiciens congolais n'ont pas de rassemblement. Moutoeba ki bango koleka père nazate. Yo kanisi ke Tshisekedi nenga sana ayeba ki olenga koite. Ayeba ki Chibalate. Même ba Moïse wana ba Kamitatu, viona ayeba ki bango. Ba biso yo, ayeba ki biso nyonso. Foko mitu na sikoyo, pourquoi andimaki asangisa biso nyonso? Asangisa ki biso nyonso te en croyant que soki to sangani na cadre rassemblement de batutu ba kozonga basantu. Non? Azalaki na besoin ya obabengaka union sacrée ya opposition pour tout ça la front commun pour na kolengi sa pouvoir. Tala ndenge pouvoir et panikaki. Le mal maintenant après panique à pouvoir. Et belé na kato ba comprendre que pouvoir azo banga biso rassemblement c'est le moment où négocier ba poste na pouvoir. Alors que il fallait tenir le coup. Il fallait négocier mais bien négocier. Viens accompagner Bissoti Nasuka en temps normal, en toute logique. Décembre déjà, il fallait m'accompagner là. Yangone na mitu na reste ba mingangane bazaro soigner na ba côté na gouvernement. Est-ce que baeba qui état de santé a viété pour na minute suka kaka boeba longa ba kende na gouvernement pouvoir depuis décembre babani ko freiner et comme ka lelo lobby lelo est-ce que baeba qui na évité. Mais nga on a ébi lelo Tshisekedi des esprits. Et puis bana Tshisekedi bazaro yeba na discours na bango pe na action na bango. Ngai on a ebi na fingi sa tatana de son vivant. Na koki pe ko fingi c'était à kufi. Soki ba juger ngai parce que on a signé l'accord Réunion africaine, c'est des bêtises. Comme un juge sur mon combat, mes actions et nzela oya trasa que nga na Zolanda. Mais na rappeler batu. Etienne Tshisekedi c'était comme un papa pour moi, hein. Mais en politique c'était pas mon modèle. Nazwa ki a endambu nazwa bandam na mebele pendant le bagana Nazara Tshisekedi c'était Nazara pe mutayu de peste. Entre Ngana Tshisekedi et Zaki convergence en termes de conviction. Il y a l'Obaka, État de droit Ngana lobby, la justice comme socle pour la RDC. On se ressemblait. Na makanisi, na ba vision, na ba projection est belle. Et c'est ce qui nous a rassemblés. Mais moi-même, je ne. En plus, tu es au coup dans la carte internationale socialiste. Na UDPS. Donc il y avait beaucoup de similitudes, mais ngai nazanga yazaye combat nanga nazo mener en selon vision objectif nangai et cadré pe que et appelle vision objectif naé pour tout comme ça on a souka, mais je ne le trahirai pas. Je crois même que je vais faire sa fierté toutes ces années qui vont venir. Parce que les années qui sont passées, il avait déjà eu l'occasion de me le dire, qu'il était fier de moi. Et pour Nanga, il va nous monter mes coquilles. Pour positionner aux années pour que maintenant on ait les conditions par rapport il y a personnalité où c'est que des représentés dans beaucoup d'habits. On a l'ébi, sur le Corée, tu as les belés dans l'aéroport. Ti bisika ba rovandi se bemenaï. Sur ça la 2 jours, sur 3 jours, nous a mené à Ebi. Ti mukolo to kende ko kundaye. Nenge koleka na ebité. Nazana posé le kana kimia. Mais nazana posé a ko ebate e koleka nenge nini. Oyo nga na ebi mukolo ebemane ko ya. Batu bakozala ebele ya ebele ya koleka na balabala. Tina ba avenue, tina ba rue. Oyo nga na ebi. Nanu 3 millions ou 4 millions de quinoa ou 4 de quinoa babima na banda kuna bangote basala mouvement vers quelque part. Nanu esale matin. On a ebi batu bakozala belé. On a ebi batu bakosala mouvement ti place bakotia ebemenaye pour na recueillement. Lobi nango bakoya su ebele koleka pour na mukolo bakokundaye. O ekoya siko na trajet wana ngana yo to ebité te révolution neni ni ma révolution te ma komundia ko lela Tshisekedi na kokundaye bato ba kobima pona révolution te ba kobima ne pona kolela papa Etienne après kolela na ebité soki bato ba kozonga bandako na bango to ba ko décider que bakotaka kokoloba mela lotoko kuna pe lotoko ezakate bateka kate.
So ba décider que te ngana leli mingi mutu pasi na ko hôpital du cinquantenaire pour ba betanga tonga pour na se relaxer. Musu pa ko lo bageno na leli mingi ko lela ngana moni ezoko kate il faut na ke ne olela kana RTNC ba mona ngana TV. Oyo ko leka ngana ebité. Mais na ebi ke bat ba kozale belé et na ko senga na bakambi ya mboka pour na lo bagate ba konzi ya mboka ngai na lo baga bakambi ya mboka pour baza ba konzi na ngate. Maza ba konzi ya basi na bango na bana na bango. Bakambi ya mboka basala le nécessaire pour débordement ezalate. Soda policier baeba ko se réserver. Basala usage proportionné de la force pour deux raisons. Raison à liboso to senga vraiment basala makambo na ndenge sengeli ezali ke ya liboso bato bakufa te. Ya mibale soki basali lisusu makambo ba mesana ko sala bako nyata bango lisusu ba sanction o bakomi ko nyata bango. Bon, Monsieur Daniel, président de la République a que élection est causalité parce qu'il y a promis qui a élection te pour l'année oyo. Et toujours qu'il y a un troisième dialogue pour nous masolo en causalité. Troisième dialogue sur les apports pour négocier que akende ba kangaete bon va sécuriser tout ça, il y a pas de problème. Je participerai. Sur les troisième dialogue les sous non primature to ka bola ba poste ngana koyate. Na koyate. Et puis ba kende na ko combattre bango siko tina suka pona ko mona ke oyo ko mba black basara na population. Oyo ko le président de la République a promis qui élection té. A concité. Mais comment ko le je n'ai pas promis les élections et commis des bandades ba comme agité. Est-ce que na interview ana boyoka ki esika promettre que élection ko zalate? Il dit qu'il n'a pas promis les élections, mais il n'a pas promis non plus qu'il n'y aura pas élection. Ce que le bac a promis qu'il y a élection té et ça problème té. Bon, il faut y promettre l'élection pour l'élection salema. Élection n'a pas besoin de dépendre de la promesse à tout. Et ça dépend de la respect, il y a un texte. Il a promis à quitter, d'accord. Mais on a quitté et si qu'a promettre que écozalate. Et puis ce qu'a promis à quitter, bon ticket tranquille. Pourquoi vous l'andaye à lobby n'a vraiment à promis à quitter. Pourquoi vous l'andaye bo l'andaye. Asali ma bête. Mais Chiba la promettre. Chiba l'andé premier ministre, chef du gouvernement. Chiba l'andé faut que la Sénimbongo. Or Chiba là à promettre les élections en décembre 2017. À Bakisi Koutou, la RDC aura les meilleures élections de son histoire. Hollanda qui était? Si Makoloba, la RDC aura les meilleures élections de son histoire. Amela Gimaït, au monde a. Mais quand Chiba l'a promis, c'est lui le chef du gouvernement. Yende Azana gestion. Kabila promet à promettre, et puis même Chibala, ce qui a promis à quitter. Et Talingate pour Eza, ni Kabila, ni Chibala, ni qui que ce soit, pour promettre une élection. Non. Constitution de promettre une élection. Tant que Bakoki ko sala ngote na 2016, n'est constitution est comment? Il y a un dialogue pour dialogue et puis ça biso délai sous dialogue et promettre biso 2017. C'est-à-dire que 2017 élection et Kozala. Moi je vous le dis. Je ne vous le promets pas. Et en décembre, je vous dis déjà, je ne promets pas, moi, Daniel Monateba, les élections en 2017. Mais l'accord vous les promet. Chibala vous l'a promis. Eh bien, pourquoi je vais douter? Il y aura élection en 2017. Ce qui est élection exacte, je pense que vous comprendre que biso peut comme na suka, il y a patience na biso et rosenga bakenda, batiki la nande batu mususu, babu na nan organiser l'élection comme le rôle kindo kimoro ko na kat. Il y aura élection en 2017. Est-ce que vous êtes prêt à gagner une bataille contre le régime, bataille électorale bien attendre? Parti socialiste, son émission Lelo que tous après na Kosio. Nous sommes en train de nous préparer. Même régime c'est bas après. Bazo s'est préparé. Pour Nasuka, bas à l'après. Mais Nasuka, bango baroz à l'après. Biso peto roz à l'après. Oyo kabola biso si quoi ça ne vote la population. Nani en tout cas n'a évité. C'est vrai que Mutuba ina rien à mokili mobimbate. Kabila nenga zana azape na batuna na Congo o balinga o balela ye bala parakaka donc ngai na kata télé ka pona Kabila. Bazali. Mais baroz ata 13%. Or, je ne pense pas que 13% va battre 87% biso tozali. Mais to sengi na bato bazala kai kenge pour mopaya mundele moka lobaka vérité à vote, véritable démocratie. Et ça a été qu'organiser l'élection. Véritable démocratie, toye bakango na dépouillement ba urne. Tango bako tanga résultat ça conforme na ba urne. Or, awa tokozala
87%, majorité bazui 13%, mais on a une mystique à fourmi, bango ba komi na 89, biso to komi na 11. Mais tout royo et ko simbate. Yango na lobby le Congo d'abord, le Congo en marche. Et ça peine ba cadre ba stratégie électorale autozo préparée. Ba pandi ba centre partout. Kinshasa, je pense qu'il y a plus de 800 centres, 1000 centres. Ce que lobby que aux aura témoin à moko centre nyonso, au plus à 10. Ça fait $10 000 et ba témoin kaka. Sans compter ba charge de moussous. Bazoli ngaba affaiblir biso. Mais même par rapport à ça, na niveau parti socialiste, tout ce que déjà solution kala. Mais elle te exposer solution à ba parti politique nyonso à Congo. Ba repesa biso merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Déco Daniel, Malobano et Asuka Potosilisa. Malobananga et Asuka, il y a émission. Pour que Malobananga et Asuka, pour vraiment, Nzamba Zali, Azo Baxelabiso Mamikolo. Na ba émission, ba réseaux sociaux, na ba internet, ba te belé, ba zoloba. Mais depuis le mois qui te comprendre que ça ka nengo zalaki, mais pourquoi na zozonga rassemblement? Ngana zozonga rassemblement? Na rokota ba détail té mais na mukuse na lobaka ke bandoki basilité et puis bandoki batikali wana mukolo bokoye ba bango bazali bandoki e kozala pasi kolekata o bomona boyoka ke pa monate ba boko finga bobongsa mafinga na rozonga rassemblement té naza na coin na ngai naza na chemin na ngai nazo bunda et je sais que kalamingité nzela na biso le Congo d'abord na nzela ya rassemblement et kokuta na susu parce que réussite munene il y a Joseph Kabila na famille politique naé na ma kamunyon so ezoleka na politique autozomo na compliqué bona boy réussite naé munene ezali que à travers ba nyoka na ba complication bazotia à tout moment à tout endroit bazo ressouder opposition sans que baïba pona ba to ba ndimaki ko lekisa mwata na bango ya ko landangai. Bon juger na ba acte. Bon juger na ba acte o nazo poser, pe o na ko poser. Pasi na bino eza pasi na ngai. Nebi ke ba msu ba lobaka ngo déjà pasi na o pasi na ngai mais slogan e suka na nzela. Mais nga na ebisio ke pasi na bino eza pasi na nga. Na olinga pe ke pasi na ngai eza la pasi na bino. Na linga ki kozokisa bino te, na yeba ki te bokozoka ndengwana. Mais je le répète, na signaki yango nazo regretter pété. Parce qu'il fallait que na signé na pona évoluer pe na chemin o ngamoko na mi poneli. Bonsoir chez vous. Nzamba pe sabino santé, apé sabino makasi, apé sabino pe makoki, ya kosombaka ba billet d'avion, ya kozonga kamboka po bitumba makasi lingi kobanda. Tokoza na besoin na bino pembeni na biso. Topesa ki maloba epa ya Josué Daniel Monanteba, je pense que Bolandie a lobby na motema na mobimba etikali na bino nde bosala ba commentaire biso de sali mosala wa biso émission ezali na www.info16.com et puis ok na YouTube obetika info16 okuta ba émission et retrouvailles ezawana.